Télé 24 Live, votre réseau d'information. Bonjour, bonsoir, na batutu bazota la biso na émission na Bino Booster. Lelo na ye pour ma solo ba benga kindela roba so masolo ezali ya kobeta na koya so bat baza intéressé na solo na sujet moko o ezali disons sujet moko o bat bazolo bela na koya pona kobeta masolo na yango na pesi batu nyonso mbote parce que na sala émission boenga moko ça fait longtemps na émission Booster donc mbote nazali bomona nga na émission politique kuna na tokoloba na sa pe émission mususu ya makamba kolamba na Booster makusa mais émission neti boye ya masolo neti na betaka ezumwa temps parce que pe nazaki pe busy tozapi na mo ba problème ya ba matanga ba nini moyena sa pende mission penza temps e bando permettre te mais sikonde na lobby na zongeli be mission ba masolo ndenge batu ba pesa ba masolo na kobanda sko kobeta susu ba masolo ndenge zalaki avant. Donc merci na batutu o bazotala nga sikoyo pe ba o bakotala ngai na sima. Que l'Éternel vous bénisse et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme soit avec vous. Donc ezali ngai Julie Poya Lama, Toronto, Canada. Pour makambo oyo pour fo betaka c'était pour mambetali Covid biso atoza na Canada précisément na Toronto ba oyo bazana pour ça ko se faire vacciner na 3e dose oyo ya booster okoki toujours ko benga na okoti na ligne ou s'enregistrer na Santé Canada. Ok, soit na ba store, ba shoppers, ok ko s'enregistrer to bengi kaka na téléphone pour na aucun de kozwa vaccin nayo. Donc c'est ça et loko ko ba pour makambetali Covid yangwana donc Covid ezali kaka kende zo vaccin eza ya ko forcer te soki o moni que ça va o kozwa vaccin ok kozwa vaccin nayo booster. Donc c'est ça. Lelo na yende na lobby pour na sujet et sali mikolo na beta ba masolote na yaka ko intervenir na ba sujet ezo les katena ba réseaux sociaux partout. Mais comme bandeko ba intéressé kinga ba biki lobela no makambo pesa vina pour mambetali frère na biso a utko bala batutu batali na ba réseaux sociaux ndenge tisiko bazo lobela na zo landa me émission batum sus ba pasteur na ba Congo kuna ndenge bazo lobela si makambo etali frère Matou Samuel na talaki na émission moko na moni pasteur moko lobi que ndenge zali wana mwasi oyo auti na kobala sikoyo azana esprit de mort kala mingi te a kokufa. Donc ezali makambo oyo elobami mais ngala kuluba kaka na bato ba po mutu nyonso atali wana bato nyonso batali be mission bato bazo se référer plus na makambo oyo ekomela ndeko na biso frère Matou Samuel ndenge akufeli basi ebele na surtout vidéo o bazu ba matisi yango lisusu ya mwasi na wauta kukufa dernièrement awa mwasi wauta kukufa wautika kibiso wana mama Kapi bazu ba vidéo o nyonso ya kala wana bazongisa mosu na réseaux sociaux. Mais ce total ba vidéo wana mwasi wana a exposé ki mobile mais après a ko senga pardon. Mais e ko sala ke akufi. Sko ba vidéo wana nyonso bazu ba tchama ba réseaux sociaux nandenge sko ndeko na biso frère Matou Samuel ko bala allez bazui nyonso wana basangisi yango nde yango sko eza nini ezo pelisa moto mutu na mutu azwa na commentaire na ba pasteur na pasteur ba prophète na ba prophète bazwa na ba commentaire na bango. Mais ngai na kuluba kaka boy na makambo nyonso ndenge bate arabiso ba pasteur bate arabiso to mona rappel ba témoignage ba bloc belé salimaka soki eloko se répéter première fois na ndenga spiritualité. Deuxième fois, première fois, moi ça kufa. Deuxième, troisième, quatrième, deuxième fois déjà, tout déjà, murmuraka, monaka déjà commis les kambumoko faut au réveil
conscience na yo ndenge balobaka il faut réveiller mémoire na yo donc yango moni batu bazo koloba mais siko nga na mituni bon ba pasteur nyonso ba pesi ba révélation na bango que moi so azokufa na landinga mona landi mwana tanga kumba pasteur ngo ezate mais yemo pas pasteur na lobi que moi so la kate yeba za 5e akufa pasteur mususu so aleki abi que non fallait frère Matou Samuel atikala na loko l'apôtre Paul c'est-à-dire abala na été avant d'ara ndengi wana parce que basi bazokufa kufa voilà na nyonso yo tozomona ba grand pasteur to na bongo na Congo soki nde tomona ba pasteur ba ke ba pasteur pa ba homme de Dieu ndenge zala penza yepe frère wana ayeben na ba pasteur abeli soki réellement bomoni ke ndeko na bino azana esprit de mort qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ko benga kokotse ba prière pour être molimo aliwa wana elongwa te selonga parce que batumso ba bon yemo poanini aluki ba homme de Dieu te selonga parce que normalement des abo délivrance ya mutu ezalaka yemoko pe soki a telemi na prière ndenzambe ausa nini a délivrer mais eloko ebundisa abiso mingi ezalaka nini ezalaka nde baloba background donc ba famille ba makambo belé wana ebundisa abiso mais ba te belé ba négligeaka parce que so totali ka ya frère Matou parce que ya za public yango moni nyonso ekena ba réseaux sociaux mais so bokoti na ba famille mususu bokoyoka pe ba masolo basi mususu omona pa kufela mibali 4 5 mususu omona akufeli basi ezali ozomona mais sikoyo soki yo moko zwi conscience tende soki frère Matou Samuel otalanga soki yo moko zwi conscience tende babi ke oza consciente na makambo ezo komela yo yeba ke iloko ane banda ko se répéter ti omona pe bo pan au perdre même basi 5 6 pourquoi parce que mutu ye moko face à nini abunda pona vie na ye atelema pona vie na ye parce que le comment ba chrétien mingi zaka pasteur sambelelanga parce que pasteur akebo asambelele ba tchelo beaucoup mais eloko ko ezaka pe important na vie ya bandi mezaka nini auto-délivrance que yo moko okot en profondeur olela nzambe à l'action qu'est-ce qui se passe na pese lo moko boneti comment on appelle ça exemple moko na pesa wana ezaki nazaki na na Cameroun ezaki la femme moko boyo après ce témoignage na femme wana sala 7 fois akufela bana donc 7 ya 7 fois bana bazokufa premier mois kufi deuxième troisième quatrième cinquième sixième 7 bana tout bazokufa ti ayo que mona ba homme de Dieu ba yebi c'était il faut ça nini au côté en profondeur oyeba qu'est-ce qui se passe parce que spiritualité na ma médecine eza opposé tambola nde monte donc ayo kende kokota na profondeur ayo luka nzambe ye moko abandi kolela nzambe abandi kolela nzambe Seigneur ayo révéler na songe que mama moko azolamba biloko mama moko azali kolamba biloko siko biloko ya bande kolamba première biloko achaki na kati ya nzungu azwi pigeon achena na kati ya plateau akati pigeon wana azui à servir batu bazolia neti na groupe deuxième donc tina 7e pigeon yé 7 pigeons donc à servir en na butu alambi batu balie yé pas na kati groupe wana yé mo mutande ko lamba siko erayo la mukana pongi abi visioni na loti boy na moni na zolamba ba pigeon mais ba pigeon nga mo na zo servir batu bazolia mibilongi batu na mona kité nde ayo ke ça va homme de Dieu ça va homme de Dieu voilà réponse nzamba pesio yango donc yo moko oza sorcière plutôt ozana kindoki alors yo moko obomaka bana na yo opesa ba pigeon wana omoni eza pigeon ya pigeon te ezali bana na yo moko livraka na butu donc eza témoignage seulement dans Cameroun nde ba kokotsa
ba délivrance makasi intense ba côté ba délivrance tina bima Cameroun mama na simbaki bana mwana disons na éviter les lois ni nécessairement sima mais ayaka usana nini Simba mwana. Imagine toi 7 donc ba kufi 7 ayo kota profondeur aluki nzambe na ndenga profondeur yemoko Seigneur a révélé qu'est-ce qui se passe dans la vie songe parce que na physique boy na buto comme on lamba pigeon mais pigeon na aime ça pigeon tes amutu donc ça ba bilo comme ba réalité spirituelle au bato au ba pasteur pepe au ba beta la biso ma solo ba pasteur au ba za la misu ba monaka ba yebisa biso bon pour na kaya ya ndeko na biso ya frère na biso donc et loko soki c'est répété première 2 3 déjà deuxième fois et comme too much nde balobaka et comme too much donc yo moko fosa nini o kota na mozindo olelela nzambe nzamba fungola misu parce que soki misu eza ko fungola te nzamba l'action qu'est-ce qui s'est passé pour na okangolama parce que batu bako izamana na mukili c'est vrai batu bazo saba émission même so tout ça ndena osa pe émission bo mais mutu oya hôtel mapo na vie na yemoko eza yomoko na conscience na yo yomoko mutu hôtel ma na moni susu homme de Dieu moko abina mama oya bali abi mama yaka kaka mais ala na mabondeli ebele c'est vrai pour batu ba mingi ba mona libala nete za piece of cake ande baba ya kwa morceau moko gâteau oye bazui ba kateli yo ngo ba tio ba tena kati ya sani obandi kolia libala ya piece of cake te parce que nzambe ndenga sala libala za institution divine alors libala za ka mingi kombati et belé ba se retrouver na ba mabala moya ko juger mutu na musika to bando breye akimi libala boy pona nini na opesa ka exemple pour nous réveiller quand même bat bazotalanga pona sujet au moins mutabali boy abali kaka lelo lobi na muta komi liboma ya ba témoignage belé salema bat mususu mona ya bali lelo kaka nazaki etozali na lemba po soza bana lemba mwana lemba na lufira na première porte accident mo esalema wana ya munene zaki ba marié jour na bango mariage accident salema wana mwasi wana kufa na roba mariage d'être so batu bazoye basul kambwana esalema na lemba ba ucho sa mariage e bazo zonga bo pa accident pouf mwasi akufa akoti kutuna libala ngote akufa jour ya mariage mtakufi donc eza babiloko oyo eza salema spirituellement donc pour comprendre la réalité spirituelle il faut au côté profondeur aux apenza au percer miraille ce qu'on moyen le causer ça mais à répétition il faut yomoko kota avant même batu ba imposer maboko yomoko kota na lukanzamba profondeur luka percer tinzamba koloba parce que babiloko wana ezo salema trop au mona muto abali lobi akomi liboma mutabali asala ta 2-3 mois te 4 mois te mutakomi ko bela na pesa bino exemple moko susu na yebi mama moko awa na Canada mama wana abetelenga lisolo alobi boy ata bebe mission na ngai kala abi na ngai Julie nga depuis na bala nanu abi eka na bala ki abi na souffrir banda na mboko na eko bala na bali azwa chance abotaki mwana zemi kotaki na mariage na ye aboti mais ayeko bote sili mwana kokisi une année ou 2 ans boy après wana ati quelques jours na libala ngoteke o a jour na libala sur le plan sexuel chaque fois na kati na nzoto ya bo mama opération na opération su kiste na kata ya nzoto na ya bomwasi ba opéra kai kaka bi na rozaku na mbala ngondenge nini na souffre donc moyen kutu ya na intimité na mbali ezate soki kalika muke ba kiste
bakolongolanga kisi abi na comprendre te bakisi tongo bimanga na kati ya bomwasi kuna na kati ya opération na kati atika lo jour na ete ko abali azala intimité na mobali ye bakisi te na bakisi te na kati ya nzoto ngasko na tuni ngabi mais oza chrétienne abi nga na sambelaka chrétien ngabi te po ngana biso ngana batu ya église de réveil biso to ba chrétien et pas biso ba bilo mususu ezalaka so comme ya répétition bo faut luka biso za ba condamnation ba réclamation ba mari de nuit ba bilo muka ndenge wa abi na kenda hôpital kaka bo tinna ndenge mo ngabu na tika ko joute bébé ti abotami 2 ans bébé akoli ali makambo ane bimi na za leste no ke kumsandeni ba opéraka ngaka kokaka kiste bimi na kati kuna ngakuna zese kwinga bi kiste pe bima mwasi na kati nzoto na ekuna na kati abi ngaba sa ngaka opération ngabe folu kanzambe emsweza ba réclamation tout ça nde leki mikolo ayo yebisanga bike biso na famille na biso vuma ngane mutuna na libala ngai pona bando pese moi ba kufungula moi miso ba enseignement ngabite moni fota la histoire famille pour bo voilà exemple na pesi ozomo donc ezali biloko batebele ba kutani nango na ba vie ke batebele so ba yeba banjo bete no masolo ba kutani no ba mabala so koza no makasi te ba msusu ba kima abali ala la rapongite bitumba na bitumba eza ba ka oyo et comme elle batte belé donc de collaboration frère Matoussa moye muka yebi histoire famille na ye muka yebi propre histoire ne parce que batu mingi bazo ba ke il faut za ba kisi ne lokola mwasi wana aloba ki ke mobali na zakala ba kisi il faut za na ba kisi la landi sous pasteur moka lobi na kati ndako ne piscine ezali ezi ya za na piscine donc au moins ba biloko belé bezo mutu mutazo ko commenter na ndenge na ye mais ngai na commentaire na ko baki ye moko ayebi eloko ni les se passer na vie na alors bango batera bango mutu ba yembaka ba makambo ya banzambe ba nzembo belebele ba yemba tout ça là ye moko de fois ça nini à côté profondeur moi si pendenga ye wona parce que moi si pas yebi n'est-ce pas que mobali on a ke ko bala akufeli bana basi 4 soki 4 ayebi azo courante ke nazo kende ko bunda bitumba epa ya mobali oyo akufeli basi 4 donc cela veut dire kaza préparé spirituellement préparé physiquement parce que azo kende ko kota na place moko ya bitumba donc soki pe ye moko aza consciente te eloko moko pe kokomela ye donc ye moi aza conscient tata batu bagangira bango bali pona nini falatika lokola porte Paul moi si wana boy ye moko s'engager na yebi makamnini azokende kobunda kuna eza eloko oyo batu mingi bazo négliger parce que tout le monde batu mingi au monde makambo spiritualité azokende na net sa physique non Bible lobi que c'est le spirituel qui commande le physique. Si dans le spirituel rien ne marche, la physique est là au moins marche. Si dans le spirituel, kuna ou soit branché spirituellement, kuna basala osoki nini bateka osoki basani na physique est là au moins marche. Parce que batu mingi bazo kanisaka ka babilo kwana ezalaka pona biso ka ba africain ono ba africain ka mbalobela makambo ba lien tout ça là non. Dans un livre mon atanga ya pasteur Joel Austin akoma livre moko titre nango ezali Become Better Than You. Livre wana kati ya livre wana soko tanga amundele Joel Austin et pasteur aux États-Unis livre wana na tangango azo le blasir makambo makila les sang basan oza maudit apesi exemple mingi apesi exemple batu mingi baza kuno mona tata mama papa kufa na cancer mama kufi na cancer ezokota na bana tout là ezani e ba liente c'est ça biso na ba Congo tolo ba lien mais bango abazo lo ba makila sang maudit
ozomona apesa livre na comment on a nango livre na tanga ya pasteur Joel Austin azolobela si ba makambo makila o eza modi ke na famille mususu komona papa mama mwana ti cancer ezo kita tina se apesa pe témoignage ya mama na ye mama o ya boti bakanga ki na cancer ba mama prière eleka ki ba brisa eloko wana mama na azali tia komi mubangi mama na ye apesi exemple belé za kuna kata ba livre na tangaki. Donc pour te dire que lien za makambo te o ya ba africain o ka ba africain bazana kindoki parce que ba africain ba bimisane kindoki omoni nde ba africain ba bimisa marambu ya nazo tala nini awa voilà ouais excusez ngala mo ba bazo koma wa ba africain bolimbisi mutakomi na omona te voilà ba africain biso to mona kaka te ba africain balingo lobela makambo mingi ya kindoki te vandasko awa tala omona ke batu oyo pe ya loposo oyo ya pembe bana ba problème na bango sko ba bango na ndinga sorcellerie te bango balamba biloko ebele ba komisio ngo kitoko eza lokola neti mwana ndenge biso batia biso na classe mwana soki azali anormal okoloba na parent te ki mwana za normal non faut loba atypical vous comprendre typical normal et ba code parce que parent aza lésé mais ba yebi ke mwana aza normal te vous ba loba ngo directement te. Donc mais biso ce qu'on a fait to lobango bobo ndoki mais so kei biloko belé au mona ngo ba kena ngo ndenga psychologie hallucination ba ebi na ndenga psychologie hallucination ba to ba sa ba hallucination ba nai o muto so ayoka ba voix na butu emsusu amona ke alali na mbeto me mobali azolala na mobali akolinga mbeto wana ta kitina se wana sko ke na domaine psychologique mais soto ke na ngona spirituel ba pasteur ba ça mari de nuit donc makambo spirituel oko sango na mama médecine te marché te parce que ça opposé nzamba sala makambo na ndenge na médecine sala makambo na ndenge na nango bien que apesi ba médecin mayela ko traiter batu mais makambo spiritualité za tellement de baloba awa deep eza profond il faut yo moko otelema obunda yo moko osenga nzamba fungolo misu parce que bible elobi muto aza spirituellement misu aza kufunguma te kokufa oza lokola voiture eza la frein un peuple qui n'a pas de révélation était peuple mort donc oza na frein te mambebele ko yela yo okoyeba te emsusu na ba famille ba parents pe baloba makambo mingi te ba sala ba loi o ezaki établi na bokoko et comme bundisa bato eza makambo ba te ya biso. Donc il faut ceux qui makambo zo marché te yo moko kolonzo to otelema ngami mingi nazalaka choqué bolimbisa ngai komona bato mususu mona ama pa likambo e marché te na ebite soki eza envoûtement emso aza bébé spirituel ou quoi mambeze marché te moi mutu yemo azo discuter au lieu kutu akende na présence nzambe aluka nzambe moko kota profondeur osala ba prière intense yo mo pas yo mo po lamu ko biki na aluka nzambe la ndenga solo na butu ozo kita ba 2 heures 3 heures so nzamba lobi te lo balika mususu aoloba parce que ngana expérimenter biloko wana avant muta obeta no solo il faut passer par des épreuves pour ayoye bisa épreuve oye abondi onzamba longisi donc ezaba biloko o batu bazo négliger batu mingi tozo bala ba mabale belo mona mutabali ndena lobia après un jour après quelques mois bakabwani après quel est ezaka likambo mbongo to raisonner pe ya mamba mbongo banate bilo mususu peza spirituel ezo bundisaka batu na ko doba mingi pour mambetali frère ma tout Samuel quoi na kota pa en profondeur makambo na vraiment te parce que yemo kaza maître ya vie na ye soka décider makambo esila et aussi là ce qui peut alobi avanda na ekandingo nde batu mingi baloba nzambe moko ayebi
nzamba kosala nzamba kosala nzamba kosala nzamba kosala ti ajiruleka ti ozokufela batu ti do makambo moko esalemi te. Donc makambo spirituel babara, il n'y a pas de démocratie dans le monde des esprits. Démocratie kuna ezalaka te. Babeti yo olali pongi babomi yo osali erreur okei avant âge parce que mingi baba ote mutako kufa na avant âge mutako kufa raso nzambe ye muka décider Bible lobi nini na Ecclésiaste 17 elobi ke batebele bazo kufa avant ère na bango. Donc cela veut dire que ebele batu bana mukili bakufi pe selon temps na nzambe alobaki te. So Bible komi ke batu bele bakufa, les gens meurent avant temps o nzambe apesa ki. Cela veut dire que makambe bele zo sa mapela mukili bamsu bazo kufa avant ezaya msusu ba loi ba condamnation ezate nzambe muta décider mutu ana kufa mais akufi avant temps na ye. Parce que la Bible est claire, la Bible dit que les jours de nos années s'élèvent à 90 ans pour les robustes et 70 ans pour le faible. Et la Bible est la parole de Dieu. Ce qui Bible dit que les jours de nos années s'élèvent à 90 ans pour les robustes et 70 ans pour le faible, c'est-à-dire que nous avons une longue vie. Mais pourquoi tu faut pas couper avant? Pourquoi tu faut couper la base hernios? Pourquoi tu faut na 30 ans mon famille mususu mort sibite landa na pam ouais akufa ki akeka otoka mabe pam akufi okuna keka pam akufi. Pourquoi bablo kwa les salem ça mamba spirituel. Donc ceux qui ont côté en profondeur de au mona makambo ande ko comprendre. Mais ceux qui zaka batu ba discuter pam akufi bote o discuter au comprendre makambo belete. Donc muto aza branché spirituellement emzusu ata likambo boye ndenge batu nyonso ba otala te ya omona makambo na ndenge na ye ndenge nzambe alakisi ye yango pe frère na biso pe faut akota en profondeur amona aluka nzambe akota profondeur akota parce que batu bele bazoka sa so oza pasteur oza besoin de délivrance te oza chanteur oza besoin de délivrance te oza soki nani oza délivrance eza pona batu tout mutu to aluka délivrance ezaka processus eza mutu tout atanga pour sa délivrance enyo so fonzamba délivrer à sa grâce parce que ezali processus mutu tout asa besoin asa délivrer. Nazo beta susu na pesa exemple pour fungola moi est arrivé moi mémoire pasteur moko ya nigérien a pasteur mnene Chris Okafor ala prophète a beta solo zo lela kutu a pesa témoignage na lobi a koli na via pasi ba koli na via pasi papa bango azaki menuisier siko moni ba biloko yo ba poussière so ba menuisier ba sala ba mabaya wana ba poussière wana o ekoya wana bango siko ba ensemble ngo ba ke koteka ba pesi bango mbongo balie donc bango loso po balia loso eza luxe tinde ba koli ba rolia loso te eza so balie loso c'est que mbongo. Alors yo ça que bango na famille na bango 30 ans so mto ki na âge à 30 ans fu mta kufa pasteur wana pesa témoignage nae abi bat ba kufa sko na famille bazo akize papa nae que papa nae azana misala mabe que papa nae mutu azolia batu na famille bango pe donc souffrance azana grande sœur nena ba donc bat bazo kufa ti e yo sala ke nzambe ka salaka ayo kuta na Christ era kuta na Jésus Christ ndesu kwa yo komona pasteur moko na bosse kombo pasteur wa pe pasteur munene ko ya nigérien ya ba Nigeria kuna aye kokende koluka pasteur wana pas ya za pasteur wana mutabimisi ayo kende koluka pasteur wana habité il faut to sambela seigneur bifo oya to briser hôtel ya
la famille na bino ya na mutu moko oazo sa bongo azo boma batu na famille mais batu to famille ba rejeta bango po ba ke papa na bango ndaza misala mabe pauvreté ba na ngone za papa na bango moko ndoki ba yeko sala ba briser eloko wana abine luka offrande moko oya nango parce que Seigneur alobi photo briser eloko o mais il faut y na offrande le quoi en tant que serviteur boy na bonde la ndenge nzamba pese d'instruction et ko briser babiloko wana na famille pe beaucoup découvrir mutu wana oazo sala bongo yango azaye pe na mbongo te pe odala azane mwana na ko 30 ans te ndaye ukinda luki mbongo apesi homme de Dieu wana sali ba prière ba briser ba briser eloko wana ba eo découvrir que mutaza ko sala makambo wana batu bakufaka na famille pauvreté kota tata donc ba sala transfert bazui richesse tata na papa kulutu na suko aza riche ngo batu ba famille za ke ka ye mutu apesa mbongo na famille tout ça ba msu ba pauvre nde ba ko briser loko ba ngo ba eo découvrir que za ki mutu songolo mais ba kiza papa ndoki famille rejeta bango na suka ngo loko la loi wana ezaki établi que na famille bat babando ko sa 30 ans te faut ba kufa ka tout ça là aya ko sala accident na voiture kaka erazo ko sa 30 ans accident circulation mais et boma été ti lelo azali pourquoi parce que ba brisa ki botel wana et pas ba homme de Dieu oyo ba monaka ndeti lelo aza papa na kokso ba 90 nda pesa ki témoignage azolela bidon azolela bitolia loso potolia ontolia akaba mbala souffrance au sakanate pourquoi parce que lukenza menenzamba la kisiti yango bato bele basala ba jela makamba spirituel ko sala ba jela makamba spirituel te ya mambo ya ba réalité o eze salema o bato bele bazo souffrir bato msusu ba malade azo batezo uta wapi bazo kufa donc so lukinzambe to kozwa okomona pe te nzambe baluka kai frère Matou Samuel nzambe baluka ke biso tolandi bino toza ba mikie tozo emba banzembo na mituni nzambe banzembo wana na ba tiedi doba to abana mikie. Pourquoi il faut humiliation et yara ya makasi na vie na yo yo moko yemba nzembo na mituni nzambe bona nini boye alors kota lisusu en profondeur otuna nzambe pona nini makambo ezokomela nga ya boye basi baza kokufa nga msusu loi moko ezalaki établi yo yebite. Parce que nous avons répété à délivrance et autres dépendre de que on a pasteur, on a chantre pour nous simba Bible tout ça, tout ana pour ça à la délivrer. Ce qui m'a quand même marché il faut côte en profondeur. O lele la nzambe o ganga ndenge Bible ndenge kabalubaka chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Nzambe moko akela biso na mukili alobi réveillez ma mémoire que nous puissions plaider ensemble. La pasteur dit ensemble. Pourquoi nous avons réveillé mémoire naï? Pour nous avons ma camion so ba bosenga na biso tout so na ayebi kende jila zo raisonner bo ayebi mais alobi réveille ma mémoire que nous puissions plaider ensemble. Dépend de comment vous traverser l'étape net à frère Matou Samuel, tout ça là va révéler la mémoire de Dieu. Réveiller mémoire parce que yende mutu a révélé oeza ya kobatama. Ce qui pour l'handicap ba discussion parce que oeza ndenge ba tchitcha ngona ba réseau boy ils a choc même moi si psychologiquement et moi pas comme pe ko banga nzampo ba réseau tomboki kuna okuna ya la commentaire okuna ya la commentaire okuna donc so posa préparer psychologiquement te oui que ko ça le stress moko ya makasi pe o belipe mais lokola maman ondimi papa frère Matou na libala donc zala moi ça m'a bondeli parce que ndé na lobi na débit libala les a piece of cake te
eza morceau à gâteau te bazui bakateli yo batili yo na sani lia ndenge olingi ti okosisa opemi omeli mai nde bato mosusu bazokanisa yango moni bato mingi babalika bolobi poudre akimi po oyo okutana bakomba oyo komba okamara nga bakomba te me kombo osantir mpenza ke bitumba obalika olatika alliance pa bitumba ebandi. Pourquoi? Parce qu'il y avait des lois qui établies. Ce que yo soko ye bien moté. O ki manayo o changer pe mibali ata 10. Mais ozo comprendre te. Mais basi o bazaka sage spirituellement, o bazali branché spirituellement do moni ba ovanda abandi ko bondela ko sécuriser mobile parce que bazo kanisa di bala ngo na balinde batu tu ba mikonyo za ke sengo bazo seka tout ça là non. Ya ba joue mususu pour leli ba joue mususu pour sepeli ba mususu pour attaque spirituelle ba ya physique bolam ke ba lokole bukani ba te be ba zo biloko wana. Donc une bouche fermée ba bazo talanga une bouche fermée dans le monde spirituel a une destinée fermée. Donc soko lobité destiné na opeza fermé. Faut ganga olela olukanzambe nzamba sanini afungula yo misu o mona. Soko zo mona te c'est eza pasi. Quelqu'un qui prie moi nzamba zo sambela mamona kate. Tu ne vois rien mais au kufa de Bible lobi un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple mort. Donc tu ne vois rien. Bitumbe ya na gauche au monité, et ya na droite au monité, et ya boy en face au monité. Wa moi nzamba ndeni. Eza ka po na frère matute bat bazo ganga. Yo mo peta pe vina yo. Tala pe entourage, tala pe famille parce que nde la lobby biloko ane eza ka po na ba africain te. Même mindele me ba lobara makila modi. Nazala ba livre nde na lobi na tangi ya ba pasteur mususu ba lobela ba makambo wana au moins pas otali mutu millionnaire mbongo be ataki documentaire mo millionnaire mbongo mais akopita ba yebise ka kufa na cancer quoi lo bake na famille na bango bazala ba biloko wana yango na te lien c'est ça yango na lo établi yango na biso ba te biso kuna partout place mutu aza problème ezali ezaka te o ba africain o ba mindele ba na makambo de ba na ngoku tu bino biso to na poto bo mona ba maladi te e bima awat o mona kombo mo boeza kombo ya mystique zo comprendre te o maladi nini na Afrique to yo kangwata te mais awe bimi et puis e rolandela pe ba biso ke mutu mo na famille na bonga bela ki ngo ye deuxième personne yango te wana lien. C'est ça, les abaliens. Des bundisa bato, maman langue bandoba, balien, bato bazo seka. Maman langue kambo balien, yangwana lien, ba loi établie. Donc ce qu'on sambelite muto sambelelo azate. Pona ko kende musika muskate bato oyo baluka kanzambe. Ba na posta ta kendo tambo na église kiri fona luka pasteur moko assemblée nanga fona luka bwe ye moko na foyo moko s'éloigner na o se retirer de tout na bato mususu habité avi nanga e marché te bo nga moko no lamka na butu na kotina na profondeur nga moko ata 3 semaines na kutana na nzambe na luka nzambe. Avant nos pasteurs, parce que tout comme au bang il y a trop de mauvaises choses, c'est les cas, place où il y a des mais yo moko soko aux intimité, intimité dans Zambé, Zamba révélé ma camine les canavina yo. Mais soko aux intimité, tu yo l'inka basambelo pour ba bébé spirituel bazali, ba aindimela Jésus banda, ça fait 30 ans les lots. Mais basambele la rae kaka. Ye ata likambo moka loti ndoto mabe na butu. Allo pasteur, tele o la le bien tel na loti nyoka moka koti na ndako munene. Aye kamba moko akangi ngana colonel tesko na sa nini.
voilà, pasteur Azuita, ok, je vais prier pour toi. Prier pour nous combien, même pas une minute. Mais toi-même, au monde na butu. O la la titon, nga so amoni loka bongo na butu na la la te. Directement dans la grâce nzamba sala na vie nanga. Ya o la la pongi pa ambamba te. C'est difficile, moi je me réveille à 4h du matin chaque jour pour na samela. Na week-end, na la mkas 3h du matin. Ils ont déjà commis automatique na vie nanga. Je me réveille à 3h na week-end. Je vais prier de 3h jusqu'à 6h du matin. Je prie. Na sambeli so nzamba lobeli ngensi dit l'Éternel, c'est bon. So ka lobite na vandi. Mais la semaine comme kenda musala, je me lève à 4h et c'est automatique. So 4h coquille, je suis debout. Non là la te pour ponge zate fo. Donc zoto de yebi ke 4h na chaka alarme te. 4h déjà mi se fungwami. Faut na kende na se préparer rapidement. Nazwa 1h du temps na présence nzambe na bondela avant na kende musala. Mtuta ochanga lubuka nduko bondelela ngai, abondelela ngai, abona luka ba pasteur, sambela bona ngabe ngamoko. Debout. Fona bondela. Batu mingi o bozo tala ngai, bobe na pesa commentaire, analyse en commentaire na pesa pona biso tout. Il y a un frère Matou Samuel, parce qu'il y a d'autres traversés peut-être des preuves, il y a Makambo, il y a Bas, Bazokoufa. Mais il y a d'autres gens qui ont traversé des preuves à la maladie. Il y a d'autres gens qui ont traversé des preuves à Moussala. Il y a d'autres gens qui ont traversé des preuves. Il y a Makambo Ndenge na Ndenge. Ils ont compris depuis Ayaki Poto et là où ils ont changé. Azaka bon, ils ont tourné cercle vicieux, statu quo. Rien ne marche, moyen personne un miracle. Ils ont été. Car frère Matou, yé basi, n'est-ce pas? Ba koufa. Mais ce que batum sous, atayo moko poko taper la vie na. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas seulement lui. Puis surtout, tous les cas de l'homme qui dérangé ou quelque part. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Parce que ce que nous avons été, aux accords d'esprit, ba pasteur ba bon de la rayo, ba pasteur sambele la nga, ou souffrir dans mukiri, ou ti, ou kufa, avant l'âge. Pour la clôture, on a le baboué. Ce qui n'a, biso toi au Canada, de babaka expérience de vie a commis 115 ans. 115 ans. Des basali ba recherche ba moni ki ba koko na bet na sala sa be misel en kala ba koko ba vous allez belé dans 30 ans ba vivre longtemps 115 ans mais si ko yo ba PCP ba ndenge nini pona okomisa 115 ans wana ba bona c'est la mission msusu comment est-ce que tu okoki ko changer vie na yo donc style de vie na yo. Au moins, il faut manger beaucoup de fruits, il faut manger beaucoup de légumes, il faut tambola kamingi, il faut boyer. Alors, moni ke ba koko ba komi belé ba o ba pesi ba conseil wala ba bazo landango bazo vivre peu longtemps. Ce qui dans mukiri life, ce qui la vie, expérience de vie est comme 115 ans. Bon, on nzambe ye moko oya kela mukila kela na se. Alors, dans la Bible que les jours de nos années s'élèvent à 70 ans pour les robustes. N'est-ce pas nzambe pas pesa pe ba directive pour na vie na biso. Et ça la Deutéronome. Ok, la luka malamu luka éviter ma belle sala boui nyonso wana eza la carte ya Bible. Luka nzambe soki omoni lo eze marché te luka nzambe sinon te oko souffrir ndenge moko ba ndeko tu ba oseka ka frère Matou Samuel oseki na mo ba tumsonde ba oseka moi ça nazo kufa kalate kalate yo il faut taper vina yo qu'est-ce qui se passe ndena lobi a yeza ka basi ba msuba ba kamsusu ya ba maladi ya makamba ndenge na ndenge aya poto ti 15 asali musala te
azala papier nga yakuta na mutu ana papier awa abiki banda ya luka musa ba agence benga raite mana mukanda abi akomponate zeloko nini ata appliquer na et pourtant au Canada misala eza zrala la soko o appliquer ba agence kili nga ba agence numéro ba ebele bela o appliquer bo akaba bengi yo mais ye abi na souffrir na zo comprendre tezani ngabi tu faut oluka nzambe afungulo misu oyeba qu'est-ce qui se passe pour na Canada vraiment o appliquer ba bengo te ba agence za ngo pamba o appliquer bo ba ngo kuta msu ba oluko o lingo ya osamsala yosko ba bengo te poani donc za ba réalité moko za spirituel bo se ka frère Matou Samuel te bo aider bo sambela bato bana banda bo sambela so linga kai o bénéficier na banzembo na ye ayemba na tout sambela po na ye penzamba révélo em nzambe pas ko révélo et le réseau s'est passé na vie na po bengi a frère Matou na mona ki boye nzamba telse kinga boye tout ça là parce que banzembo ande na loba to yemba ngo olie bato ba seka azokufa kala te moni atikala boy bo aider frère Nabino so bolinga reba ba église de rêve bo côté en profondeur bo sambela po na nzamba sala et grâce afungole miso so penzamba révéler que frère Matou ko bala susu te bo pesi pe message tout ça là que ya humiliation ko seka banini yozo seka mais yo mo pe msoza problème. Donc misu efungwama bato tu bazotalanga misu efonenga clôturer na lisomo boy e komelanga Ernandimeli Christ na bando ya ozwanga parce que zamatizanga plus na dans vision parce que so na mona boy alors et osa ki bando ya ozwanga na ndako toke na ba service na banda kwa bato tokei ezali na salongo kuna tokomi ezalaki bato mo bazali na ba moyen ba frère baye kozonga bioji sœur il faut tokende to na séance à prière na ndako moko boyi bato bazali na ba moyen disons baza mwasi ya mutambongo mais asali 17 ans abota te sko lokola azana zemi il faut tokende kobondela po nzamba sala tout abota mwana bien baye kozwanga parce que papa nanga ndo boya te nagema mbanzambe po ayebeke na lingana makambo ya prière ye mokuta ndo permettre nakende retraite mona pesinga pembo to yo kende kuna na salongo bayambi biso bien uzemi penza awa ya mama wana vision eva vision lange fungwa maki to comme to banjo prier to ba mina so to lié so bité so ki to lié to ko prier te to lemba to prier so to si prière nde to ko sa nini to ko lia to komi kwa mwasa na zo sepa na ça no 17 ans abota ati aza mwasa mkonzi na kotanga kombo ya société papa na ndo sa ati to komi pe to prier obi ke na prier Seigneur azo laksanga libumo mama wana ke elo oteza akati ezaka mass netka boule moko boye e vandi na kati libumo so na prier na kangi misoke na komo banga nga bibamba ya obetanga awate parce na risque déjà kuba na ndako batu na pesi bango révélation bimi exact ba betanga so papa te mbe emzuzu ba betanga. Alors ce qu'on a bandé ko banga ngabi les ce qu'on frère to zane pembeni ngabi frère bino bomo nini ebo sambeli frère bité to sambeli to mo le côté ce qu'on faut to clôturer ngabi te to ko kende boité Seigneur alax ngaki azolo balanga ki wane za zemite soki botiki ebo ke kufa akenda ke panga ngaloko azoluka kobota nganga pesa ke ba biloko tout ça là ndé à travailler libumu po à faire plaisir na mobile na mais ye mo yebi ke eloko moko ezango kunate yoka frère nezinga et bon sko akende na hôpital mwana ngaka bima ngabeza mamba spirituel ba mo ba yebi geni banga ba rouler mais ana zemite faut ko bondela pone parce que soki totiki boye akukufa nani zuko yebisa mama wana
biso tout comme banga ce qu'on frère moi c'est pembeni ay c'est la misère yo lo ba yo mtu o mo vision na parce que ngala boy na ngai ba ya ko po yo bi to la ndako ba konzia ba ya conception ba soda na ko mota frère ngam ko no sandeni ngami na risque déjà kuba ba beti ngali kamna ko ba kune salemi siko na ba beta na ya suso aba konzina na ba soda boy nde la boti courage na yo sa maman ngona pembeni na ndenga la politesse na maman toujours prier Seigneur atali singai que aux azemité maman c'est vrai que ça 17 ans au botate mais aux ebeloni na nina loba abike okendeke pa nganga tout ça là aux qui s'impose au sepesa mbali mais eloko ekoboma yo il faut que ça là tout oluka basali na nzambe to ba frère ba kotisa prière parce que ememo na liwa 17 ans tala risque ndesko ena lobi bo mama ngwa tali ngai abi ma sœur nzambe ebiso bongo ngabe ebisinga bongo achewe ok nako benga bino na libérer la message après après tout pe mbongo pe à transport après tout mbongo pe à transport to lié to minza to zongi eleki mikolo ye moko ya ko benga ba serviteur ba ki l'excès de délivrance à côté de délivrance à 1 mois pour ba prier pour ne ba prier pour ba bimise loko wana donc misu efungwama donc soza mona nzambo mona raté oza nul parce que ennemi a kokota ndako na saccagé yo asali o alingi akeyo mona ate mona nzambo ozo mona eloko te osambela penzo mona te wapana n'écran te na misu ke ovandi pe boye ozo mona elikambu ke nzamba eza don nzamba pesa batu ba don ndenge na lobi awa nzamba pesa ba don alors ba oyo baza na ba don wana nzamba utilisaka bango pona ba aider baninga na ndenge ya kofinga ndeko na biso frère Matou bato bazo sekaye bosambela pona nzamba sa nini a révéler bino qu'est-ce qui se passe na vie et comme ça beaucoup aider donc c'est ça eloko koloba yango wana ezali ngai Julie Poyala ma Toronto Canada bato tout botali ngai participation na ngai yango wana po bato babaki yango zo sala émission te pona nini ndela babaki na début na zaki busy mais siko bozo ba masolo ebele bomona nga parce qu'on a zongi na ba masolo ba nini mais moko musala pe moni biso tout obeta kayu biso toza teke YouTube nga kayu Alain Kindeki kayu Roger kayu Pasteur Mulumba kayu Gervais kayu do biso tout bata kayu mais to sala na ndenge sengeli poto ya kopesa bino ba information mais toza bato beta ba kayu ya moni ozwa ngate semaine chaque jour parce que je travaille et puis nous ça nazo ça et on de contribuer pour la vie na ngai vous voyez donc na ko ça vous comprendre nga na ko ça émission tout le temps mais ce qui na zui sujet na koya bo bando mona nga sikoyo c'est ça la pesi Alain Kindeki merci et Gervais Bilili merci Pasteur Jean-Paul Mulumba merci Roger Messi Roger kuna Ottawa merci donc c'est ça nzamba pambola tout batali ngai zala miso kufungwama ezara te pour notre frère Matou situation oyo pozo traverser oyebi donc ba se mokana batute o et comme si ja mokere non bo aider frère na bino ndebino bata église de réveil na batu nyonso que l'Éternel vous bénisse et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme soit avec vous. Et Zalaki Ngai, Julie Poyala, Toronto, Canada. Merci.
Télé 24 Live. Votre réseau d'information.